place ba banda biso tozala te biso tozala mpona kosoutenir bango ntango nyonso okokota baradio biso tozala te place mpe bakofandaka place bakomelaka place bakobongiselaka biso mpe tokozala te ndomoni kekeyaka baproblème nyonso beva abengaka nga alobaka nyonso ozokoloba nga batasile bazofinga nga etu par rapport nga moto akotelinga ezaka des mères etu aleyo ke kofinga lisusu des mères etu kutu Richard oyo bino bolobaki afinga sila Richard atirelaki kofinga sila te botalaki émission wana te me nga na suspenda Richard omoni donc voilà cause ya makambo nyonso ya rancune ya baconflit oyo nyonso ekoma ezalaka cause nango Richard tabandaka émission ezalaka Richard demera ye appuyer eza problème te asalaki ki lesbienne mpo ase protéger bamanke respect lobi te moi lelo demain bazomanke parce que bawario bapesela ye garantie basalela ye cagnotte aza incapable mobali naza incapable ya kozwa mbongo ya garantie afuta omoni eza déjà koza sans valeur mais bimi apréféraki agarde valeur na ye na dignité na ye azwa mbongo ya kilesbienne mpo abokola tangisa mwana ce qui est normal mutu nyonso mpe olobaki non naza pour mimi donc ozozwa mbongo ya kilesbienne mpo tangisa mwana oyo akozala mutu lobi tokondima yo tokobetelo maboko oui eza problème te ye demer awuta wapi demer awuta wapi biso video esika oyo awutela demer bando awuta na meteo kuna azoya soki akomela na centre ville makolo nyonso poussière azoleka émission solo nyonso mapeke mpo oleki tellement banzela ebele mpo komela biso na centre ville pas moyen tiakaka bele oyo nakoko otya te na vie na yo mimi atiaka vietnam oyo demer banda carrière ya télévision ti lelo demer na atya vietnam amilai te molingo ofinga mimi papa wana azalaka lokola sénégalais wana okasala libala kasi te bongo yo oyoka teke mabela alobaki ke na mariage bato oyo basala mpana ya na kokotize sumbo te mpo batongaki balobaki ke bambongo yo azokotize eza baboa mabe ezokomela bo bavi ke mabela cotisation na aboya na ye mpenza aboya mais efatikana mpe seki produit mpe malamu mpe mabala nyonso kosanjola belvi lokola bapapa serge azosanjola belvi papa serge age nyonso ezokenda okenda retraite mais amati avion na nzela belvi te alingi mimi mpe akoma kosanjola belvi nde mamilo asanjolaka belvi mamilo azokenda age na retraite atika komona porte atika komona esika gate ezalaka te mpo okota na avion te l'avion te pied d'avion kutu mosika gate te gate nano mpo oleka na gate mpo omona esika pied d'avion ezali mamilo atikala komona ngo te matopi kutu na parlo même pas matopi soki mama olivi te me nayebi te matopi aire oyo aza bamamo bazoteka matomati na zikida so bazikida matopi asimbi abongi na théâtre te théâtre mpe se chance te bamama na nyonso omoni bakomi kala belvi théâtre mpe se bango chance te poso théâtre mpe se bango chance balinga bazala bato oyo balingaki bafongola bachaîne youtube bakomi baproductrice bazoproduire bato bazoproduire bafilme tant que bakomami kala ya belville lelo elingi elakisa biso ke théâtre etikala kopesa bango chance te. Merci d'avoir choisi Vérité News et Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous nous captez chez Vérité News et Télévision. À la présentation, c'est votre humble serviteur Décaré Bachia, l'homme de Boye Makamboisa. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et à la présentation, c'est moi, votre humble serviteur, l'homme de Boye Makamboisa. Je vous dis un grand merci. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et rester là et regarder la vidéo de jusqu'à la fin. Vous ignorez ma vidéo. Il y aurait la publicité, j'aime ma commentaire, parce que on est là pour vous informer, vous divertir, vous apporter la bonne humeur. Laissez-nous souhaiter un heureux anniversaire à joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité sur votre espoir, que vous prospérez à tous égards, nos sincères condoléances le plus attristé, à ma famille, tout bazar éprouvé, être Charles Abarbo, au nom de Vérité News officielle et toutes ces personnalités, on vous présente nos sincères condoléances. Voilà, un nouveau bébé est né parmi nous, des Karibachi à service, aux Alibana Boka, aux Ala Kinshasa, aux Ala vacances, wana besoin bala bilao biloko olia pendant ba séjour na yo obengi numéro des Karibachi aux Ala servi na la cuisine congolaise na place nyos aux Ala Kinshasa donc na Kinshasa précisément sous Ala Kinshasa bengi un royal séjour no awa wana mtongolé ya rolambelo à cirque au contacter des Karibachi aux Ala cité. Voilà, je vous dis un grand merci. Merci à vous, merci à Alex Mikendi, Edwige Kabouiko, Jojo Lupetou, Erika Bourotala de partout au monde. Je vous dis un grand merci. Des Karibachi a élevé le 7 mars. Demain, c'est mon anniversaire. Au Bengo, commenter, les gars, ça la rave kitoko.
Si la réalisation est d'accord avec moi, je reçois pour vous, ça fait un bon bout de temps. Il s'agit de qui? Il s'agit de Moura de la presse. C'est avec lui que nous reçoit parce que Maman le Béza, moi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Moura de la presse. Voilà, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous captez Bissot de partout. Merci à l'attention accordée. On va accorder la Bissot toujours. Voilà. On va approcher, scotcher la vérité officielle. Je vous salue. Un grand merci à Mama Zozona End. Maman Zozona Un grand merci à toi, Mami et Mami. Donc voilà, un grand merci à Mimika Ebo depuis Paris. Merci infiniment à Edith Mouskouri, la patronne aux États-Unis. Un grand merci à Nathalie Bavia la Sublime. Merci à Yamira Moïki Abastar. Merci à Judith Londolé, donc ainsi qu'à toutes les personnes qui vont soutenir Maman Étoile Forte dans l'Ingi Bilomingi, Miss RDC et c'est vrai. Donc bonjour, on a vu. Voilà. Voilà, bonjour, on va la Bissot. Voilà, vous comprenez le mot de la presse. Boni santé, boni makambo, comment ça évolue? Bon, on a de la santé, nous avons pas la santé, en tout cas. On a déjà le moins automatique. Vous avez la première baptiste. C'est un depuis Tongo, non a été. Depuis Tongo, non a été. Donc, santé langa, ils ont un coup de ticket. Oh, améliore les vitamines. À ça qui veut pas sur les vitamines, mais c'est pour la lia. Depuis Tongo, non a été. Mais ça rend grâce. Après, ça rend santé, moi, bien. La lia, en tout cas, on aura toujours mon aide. Ça va faire Tongo, 20 heures, puis la lia. Mais on dit après 20 heures, aux autres. Donc voilà, côté déjà santé. Voilà, moi de la presse, Suritas, vous en avez concert la maison 3 le mois de mai, le 24 mai, Oyo. Ma préparatif, attention, ça a déjà lié, comment ça se passe déjà là-bas? Ouais, le Thérèse a déjà ouvert le 24 mai, l'artiste Riti Wata fera face au mélomane de la bonne musique. Voilà. Le Dôme de Paris, le 24 mai. Donc, ça, les Alaranaos déjà, mais par rapport, il y a pour faire découvrir le Congo. C'est le premier artiste qui va nous faire découvrir ce Bassaluana. Parce que il y a Zaranaël, il passe à Moutouté, à l'Andarapété, à Imitarapé, au Bassalaраté. Donc, il y a pour faire découvrir ce Bassalu existe. Zaranaël, déjà, CP, il y a étranger, mais Congolais, non, je crois que le 7 est le premier Congolais à ce que nous découvrir, à ce que vous mettez la Bassaluana. Donc, voilà, le 24 mai, les Thérèse a déjà ouvert pour la Batunion, ça va besoin d'assister. Batunion, ça va besoin au CP là. Donc, vous avez besoin au CP là, et le rôle artiste héritier, Ouattana, pour la team Ouattana. Oya bongo kosomba billet na bino ba site na biso ya billetterie to la site ya les Dômes de Paris sur au côté okeyo kosomba billet na lakisa ki yango vidéo eza même sur TikTok pour na bato ba yebi ko maîtriser kosomba billet en ligne vidéo ezali on m'a dit en ligne c'est même kosomba na site ya les Dômes de Paris ou kosomba na Fnac donc à partir de ba site wana kosomba ozwa billet na yo donc préparation concert qui est déjà bien parce que vous voyez que l'artiste se communiquera déjà très bien dans le public. L'artiste est sur la public. L'artiste est sur la yemba, vous sentir que Ange a yemba, sur la yemba, vous sentir que vraiment communication au rendez-vous par rapport à Barumba naye. Tout ça quand l'artiste est oyo a bête la biso Barumba a kende la biso na lokola papa wemba kende la biso na lokola ba Kim Kester et Menea a kende la biso na lokola papa déstabiliser, tout même mission doit faire campagne de déstabilisation quand on dit wata. Non, déjà, badimina muto yo azali kolo tata ko dimine et fait ya ko dimine wali on place parce que biso soto yebi ata ba fanatique na ya ata ba génération na yo linga banzembo na ye. C'est un artiste qui chante bien, il faut formuler nzembo ndenge ayi ba na studio ndenge ba yima en live. Donc ça la différence à studio na live. Biso soto yebi que ça ba te belé soit yebi na studio soit comme na live comme na moi et puis ndenge mona ndenge ayi ba na live na studio te. Donc voilà déjà artiste na yima bien pour yebi que asa 3 albums na ye en succès et ça a toujours succès en succès donc boyebi retirade ndenge beta la mboko yo boyebi ndenge sala rage boyebi miajmi de ndenge beta boyebi pe chemin de la gloire pe des beta donc asa pendant la problème te boya pour déguster la bonne musique parce que beaucoup va dire bien beaucoup va dire retirade beaucoup va dire miajmi de mots et puis chemin de la gloire donc voilà l'artiste va vraiment est-ce que ba surprise pe aux arades que voilà peut-être na concert à Werandi et what zaki invité est-ce que na concert à what pe avec ça sous non, en fait, concert est dans le quoi de l'Orolias. Concert est dans le quoi de l'Orolias. Celui de Bolamba qui Pondu, le monsieur Bolamba Soso, Bolamba Desu, Bolamba l'équipe, les partis et tout et tout. Donc, concert est dans la forme, ils ont la stratégie et bébé. Donc, le quoi, oui, à ça, pour la scène musicale, je ne pense pas que tout va vous là. Je pense que tout va créer, parce que la musique est dans la stratégie, pour nous CP Sabatou, c'est un faux, kota.
mais déjà à dévoiler moi quelques invités na ye bon les gens pour dévoiler parce que ça bateau bazara na ye alors pas que copie donc dit pas kozala et puis roi David pas kozala voilà il est mon en émission mais ce qui concerne les invités surprises jusque là à confirmer biso bangote je crois on a fait qu'à surprise nous de marquer surprise ba découvrir bango kaka na concert. Mais moi, question vite, qui te touche, vite fait, tout le monde a un concert, il y a la scène musicale de Paris. Par rapport à tant de c'est là, vous êtes peut-être au rendez-vous. Est-ce que tout haut, il y en a la dame ou est-ce qu'on a plus à la hauteur pour les la scène musicale, quand tout le monde a des vite, des équipements militaires. Bah vite, dans la scène musicale. Tout le monde a pas parti, bah vite, des alais. Le concert, oui. Et la vidéo avant. Wana omone za ba video avant ye moto ka kota concert plein salle plein ba tout ba tellement libanda okate ba tout ba zora place concert la scène musicale les arabes vraiment dans 100% réussi et tout d'accord l'artiste a prestera kitoko pour puis ben invité na ye ainsi que tout de suite donc voilà oyo siko ya les dom oyo je crois à cause la mosu plus que ninga ça dans la scène musicale parce que ça rend ba bateau ba déclarer que dans la scène musicale tout élément donc ba déclarer que dans la scène musicale où razo kata mingi l'artiste azo kita ko yemba ba nzembo ya ba album na yete donc je crois tout va ko sepeli ça ba fanatique na ye tout va ko sepeli ça ba tout ba fanatique la bonne musique ko ba lingara ya ko sepeli ça ba o a yemba ba o peda ko ba na retirada mais en chemin des morts et puis chemin de la gloire donc voilà dans retenir que Moura la cette fois-ci vous à la Paris quand c'est là que dans la scène musicale pour rassurer ba go za là ça c'est rassurer ba moi que ça bon en fait nga zapera le quoi ba surprise là na pera le quoi surprise bon na pera le quoi surprise bon en fait nazo rassurer ba tout ce qui est plus important to linga artiste wana to linga musala na ye to linga savoir faire na ye façon à se communiquer la biso bato to linga musique na ye yango to zala pour nous soutenir vous allez faire un parce que moi je peux proposer Dieu va disposer donc l'homme propose Dieu dispose donc je vais proposer mais comment ça la bonne mais ce qui est sûr et certain en tout cas le rendez-vous New York ce sont des en Europe moi je suis toujours dans ma liste à moins que dernière minute ça la marqué comme moi ça m'a qui pour papier moi ça qui pour arrêter mais des troubles quand même la liste pendant quoi dans la mais cette fois-ci dans ça le quoi surprise rendre vérité moi là donc dans ça le quoi surprise et la nègre skit boy à cara concert bonsoir Paris voilà vous comprenez que la penza va retenir que le 24 oh il va se débat billet pour se expliquer on va se bien à TikTok ne sali parce que la voilà j'adore on se billet chose à besoin se billet en ligne au côté dans TikTok dans au tali au vérifier dans la qui ça qui débat se billet ce qui peut aussi la difficulté à kosomba au bengi biso contacter biso otindi mbongo ba kosombela yo ba pesi yo soki pe ozala makoki ya kokoma na FNAC sur place mpona kokende koretirer billet na yo mpona kosomba oke sur place na FNAC osombi billet na yo donc babillet eza nango mpenza bosomba billet mpo tokutana na rendez-vous de la gloire glorieuse babi rendez-vous le plus riche rien que le plus riche le 24 mai voilà tous les spiritistes de la bonne musique ba la musique il y a Eric Watana de Totorina Tembe to ba la bonne musique on a nos spiritistes on les la bonne musique au petit tour le 24 oyo mais na les dom de Paris ça des sports na Paris kuna plus de détails pour ta chaîne pour vous avoir ni toi toute façon tu me mettre ma solo parce qu'il y a à boire et à manger dans cette émission tout soit moi parce que moi alors ma maman fait moi bien ça analyse équilibré ça va tout dans les cabos ça va tout beta biso na ko na ba comédien na biso ba tout ça moko na bango na komba papa de chambre koko voilà qui moko ba proche ya Belfi TV ko kaliwa modèle wana ko ke akufi liwa modèle ko kaliwa nda kusibongo pour le ko kaliwa modèle wana OK voilà mes condoléances à toute la famille vraiment il y a des fins Richard Mokoko mes condoléances na bino en tout cas pour ça être cher les facilité et puis il y en a qui perdent de famille donc je crois Tikibana donc ma condoléances ta famille au Bimba on est ensemble on est de cœur avec vous toujours compatir comment la bino donc on va le Dieu qui a donné Dieu a repris donc voilà donc tout ça la bino pour le cœur voilà. Mais ça na bon wéité mais tout surtout na bonne mémoire moi série ba voice mode na réseaux sociaux awata ou na Richard ça la sortie médiatique on prend la petite rappel ba comprendre kaka ba nous ba Richard wote na sortie médiatique ou ça la sortie ou ça kaka na ndeko na ye ou ya sila tout monde a fait bien bo ça la défense mais qui période peut Belfi ko kabana na Belfi à cette époque là c'est l'histoire
Ouais, ezaka asalaka C'était quoi en fait? émission moko a démarraka sila. Je crois ezaka ma trophée. Je crois so ma trophée boy tout a démarraka sila a lobela peza sila comme il faut. Et après tout le monde a démarré à ça il a une analyse quand démarre à ça leur analyse et après quoi appuyer mambo a lobaki a toujours rappeler sila ba bordir. Biso te moto sepela na bote na la salle la émission normal la démarre a yo ko tanga mpo ya Belvina de na sila te parce que place ko ba banda biso tozala te biso tozala ko na soutenir bango tant yo ko ta ba radio biso tozala te place ba ko fanda place ba ko mila place ba ko bongisela ka biso tozala te no moni ke créer ba problème nyonso beva binga kanga lobaka yozo lozo kuloba nga batasila bazo finga nga et tout par rapport nga muta kote ngeza ka des mères et tout aller yo que vous finga surtout des mères et tout pour tout Richard au bien le bac a finga si là Richard tire là ko finga si là te botala ke mission te benga na suspenda Richard omoni donc voilà cause ya ma nyonso ya rancune ya ba conflit nyonso koma ezalaka cause nango Richard na banda ke mission zaka Richard qui est aye appuyer voilà est-ce que le connaît tout le monde ba mort subite zo comme makasi bongo comment ko ba mole donc liwezo la répéter ko kufa père Richard est-ce que ben Richard qui était encore se préparer te tout père ko bomisa na ndone si la te est-ce que ba ba ko boza peut-être la bien zeni na matanga ya déjà mutu so akufi batangela ya mabonga te parce que balobaka ke mowe ayebi wezo lekate mowe so akufi akoma ndeka saint ata banaza mutu masumu ndeni ataza ki mutu mabende ni so akufi akoma na eka saint mowe ya tuka balobelaka ye mabete ce qui est certain mowe so akufi makamu nyonso mabe oyo abandaki kosala bato tobongoli yango ekomi en bien donc pe à son âme Richard je crois que babaku mpe bazala na problème na ye te babaku mpe bakangela mpe kana motema te mpo ye kutu asala ya mabe koleka baoyo tozala bango te basenzi oyo tozala bango ozomona basenzi nyonso baza entouré par Belleville basenzi nyonso balobela Belleville je crois pas que ye asala ya koleka oyo basenzi oyo bazosala na minute oyo ozomona neti mosenzi ademere azodebordaka basenzi mosusu nga atanga bakombo wana te mpe bango mpe bazodebordaka mais je pense pas que Richard akoma ntina baniveau ya kokolese kaka sila na bafaçon oyo asala ye mosuku analyse moko boye oyo ezala ya critique mais ekendaka mabe donc voilà baku bozala problème mais pourquoi voilà. Donc voilà, on dit pas à son âme, mais il est important de combien de fois dans la ranking. Il faut que vous voyez pour bon ça, parce qu'elle doit besoin la carte. Pas les camps et comme peut-être il y a Richard, tout le monde a fait tout le monde a balance, pas souci, pas tout va kufaka, tout le monde a fait tout ma dire ma kila kufaka, ba toi fait tout quand fait tout cannabis, bon quand avant, il pas lui besoin la carte sauter, lui comme un prisque. Des pères qui sont bon dans la problème avec des maçons pour kufu ndoro, est-ce que ba boyambanga, est-ce que blanc et ça peut-être moi passe dans mon thème. Voilà. En fait, basala nande ba mabemi. Oyo sala ke bakoma kosakoshane lisusu te parce que mabe eleki ebele ozomona soki ozala na o na moninga okabona eloko mwa mabe te eke bolindimi bose réconcilie bosengana pardon ata bozala te nde bambote ezango mabe te mais bango tellement basala na bamabe oyo esalaka etusha ntina bafamille etusha bapapa etusha bamama ozokomprendre eza bamabe moko boye ekomi po moto alimbi soko nzambe kaka po balekisa badelivrance nzambe alobaki te lendisa motema ozomona donc voilà c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, on revient dans les solos. Oh, ça, moi, pas si, topé moi, Sony. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Comment on a, propos tenu, il y a des mères face à Mimika Bongo. Déjà, tout le bateau, on a la logique des choses. Dans les camons, on a dit qu'on taguait, on a dit avec qui? Des mères. Mais comment on a des mères, on s'est dit que Jérémie va permettre, jeton. Tant que le barnabino qui est national, Jérémie, ils ont la bateau, payer ça, combo. Quand on va proposer qu'on s'acharne sur Jérémie, déjà, faut donc Jérémie, ça, la chaîne pour ça, la jeton, pour la bateau, pour on va y aller camon. Déjà, des mères à Kolo va monter parce que j'étais banda pas belle. Comment ça? J'étais banda pas belle. Mon tabanda ça va fil pendant jeton, c'est belle vie. Ba Jérémie va y aller le bien. Jérémie peut chaîner bandi dans le cas le bien. OK. Mais belle vie à boire qu'il a ma jeton. À boire qu'il a biloko nyonso ekotikala na mokili kolo yesu akumisama alleluya ezala ngati po bazala babesenga ndela baya gingo yo te c'est rare Jérémie normal ça biloko nyonso etikala na mokili
tolongwe wana nga soko kobebisela nga réputation soki noyebi maloba sona kolia kaka fufu na kotekala akokelanga omonaka bakatango na bapage te batiaka foto tout justement mais demer aza mayele te moto abandi moto formule ya kobwaka bajeto na bafilme c'est belle vie bato nyonso baye kocomprendre lokwa yo ozotutela biso mpe bordi na bafilme lokwa tolekaka baémission te mpo tosansalane pome totutaka mpe babordi kaka na bafilme ndenge bajeremi bazwi mabeni bango bayoki mpo baza produit oyo baza encadré bazalaka encadré par Bellevue Bellevue moto aforma bango Bellevue moto alakisa bango ke na bafilme fo kobetaka jeto fo kobetaka piki mpona émission oya te na émission oya ndeni bango na émission bayaka te siko lokwa baoya koloba mabe ya motu ninga na émission te pome babetaka ngo kaka pipi oyo abeti pipi oyo azongisi réponse pipi oyo abeti pipi oyo azongisi réponse so boyoki mabe po anini mpo Jérémy aza mwana oyo aza formé par Bellevue soki abwaki jeton na filme yo demeure esio mpo na nini mpo zonga nao na Bellevue oyo afongola initiative ya kobwakela bato bajeton na bafilme otraité na ye orecadre ye apres ozongi sikoyo na badisciple bapetit peuple oyo ye aforma mpo Jérémy produit fabriqué par Bellevue portrait caché mais bango nyonso Jérémy asala on en guise po ataka pa Bellevue aimite bakote bo oyo amona pa Bellevue mais sikoyo ye aleka sikoyo Bellevue susu na makambo aleka su Bellevue na bastratégie po Bellevue azala na bureau ye pa fongola bureau Bellevue azalaki na équipe oyo ezosoutenir ye pa ye na équipe oyo ezosoutenir ye mais sikoyo ye aza na trop d'avance koleka Bellevue na stratégie koleka Bellevue ayiba Bellevue nzoto ayiba ye mabelo ayiba ye makolo ayiba ye misu ayiba ye mutu ayiba ye manzaka ayiba ye libumu ayiba ye nyonso atikela ye te eloko te atikela ye te eloko te amema ye nyonso oyo ezalaki comme mwa bastratégie ndako Bellevue atikela ye nango lelo Bellevue akoma mapapa mapapa na réseaux sociaux po Bellevue aza so na succès normal voilà donc dernière fois zonga na source à partir la source soki asilisi kuna akiti ya bapetit peuple akiti ya badisciple lokola baJérémy si demer afingi okozaka peut-être pozwika défense ya mimi oyo kolakisa bato abengi teka aza eloko akofinga nga te demer mpo naleki mobali ne Armel na kitoko naleki mobali ne Armel na kitoko mpe naleki mobali ne Armel na charge ya responsabilité po ye azwa mobali ya héberger atia likolo ya ndako bazwa garanti ya bawarrior non esalama na réseaux sociaux te nga basalelaka cagnotte ya garanti te donc ngai ya kofungola mbanga te ya kofinga nga mpo naleki mobali na ye nga na kobokola ndako na bango nakobokola ndako na bango omuntu tala na na charge ya responsabilité ya ndako na nga yo ofinga mobali oyo aya na ndako akotaka na bavalise ayebi nde batiaka garanti te ayebi nde oyo te s'il te plaît demer nga mutu ofinga ninga te oyo nyonso oloba mokipe ezomona sa défense ya mimi na kote mimi na nko parce que mimi atournaki na SB ntango ozoya kotouche produit etourne na SB zakobota misapi na SB fo basimba bino barecadre bino fo barecadre bino donc eza na sens te ndenge nini yokende komanke mama mokolo lokwa amemi respect oyo abokola mwana na ye atangisi baklasse universitaire yo ya komanke respect mpo atournaki epasila soit eza bale meilleur oyo banda kopesa bafilme akoma kopesa ngo kala sp yo elingaka apesa ngo wapi edépenda esika ozotikela énergie na esika makambo ezopesa bila ozokomprendre mosusu epa Bellevue adopesa baénergie plus retour nango abandaki kozwa oyo azozwa lelo te na sp ozokomprendre na sp ata bafuti oka $100 mais so opesa énergie na yo retour nango omona bapele bacontre kokota mimi azalaka pa Bellevue tomoni esika mimi azosala publicité ya belo mais lelo mimi akomi kosala na SB azopesa baénergie azwi contrat grâce air ya kabelo omonaki yango Bellevue ye moko mokonzi ya bela ya télévision esali 7 ans mais aza incapable ya kozwa contrat ya chaîne na ye so ye moko kutu mokolo chaîne azwaka bacontract te comme au plus fort bato bazose retrouver bana ye bazozela contrat wana contrat wapi azwi wapi aoboya contrat azwi wapi eza nde te mpo soki ezalaki alingaka tya ozo comprendre soki siko Bellevue kutu kolo chaîne bela azwi contrat te bon bapeuple na yo bazosala mpana ye bapeuple bazozela contrat wapi bazozela contrat wapi ozomona ke mimi ye mosu aréfléchir atali ke abi non c'est que pas Bellevue tout c'est que pas si là tout va mieux vaut mieux la paix énergie dans la photo parce que c'est ici que je me retrouve
comme elle se retrouve là-bas, elle doit mettre toute son énergie là-bas. Et suis demain pourquoi? Mami Kolo va toura belle vie. Mami Kolo va pour ta belle vie. En guise de succès et en guise de carrière, l'équipe belle vie la carrière artistique. Mais va comment au Goumba mais la belle vie, va comment au Fouka mais la belle vie, va faire qui mi kalama milo na ma top. Ma milo. Oh. Mamie le ma top. Bah l'équipe a vu la carrière, bah l'équipe a vu la section, bah ça va à l'époque. Mais bah comment Mika il y a le bah côté quoi. Mais toi écoute Moukana ou Titia Angola ailleurs qui vous a qui Moukana qui ça. Combien de barrières il y a l'équipe Angela Lou. Oh, combien de barrières l'équipe Angela Lou. Ailleurs pour makamo mutu comme ya munene wana tout donc quand mais kata on Angela pour ailleurs aussi qui Moukana pas belle. Il y a Moni qui Moukana ba maman étoile amoni kimukala ba matopite amoni kimukala ba mamilote ya sauté quand dans mimi va pas ko pesa les meilleurs de elle kuna sur de lui et pas belle vie tant on doit pesa les meilleurs de elle et pas belle vie alors la remonter point faka do baki o pesa a mingi libanda ko to pesa te tant ka ko pesa pas si la deux ko sela wana li c'est ba manka mimi bon mucho pas jouer quoi ah mucho pas si la succès mucho pa koma na eka bombo yoko na babenga yesu ba filme basi la ba bisonge leki mucho so ayeba tunanga ba akotonga batonga atonga lo balanga boye apandi ba koma boye mucho pi esi la babenga yesu ba filme te mais déjà ami mpa album ala tato $1800 wana tangisa mwana e fona ba bien na bonga ki lesbienne à 4 est-ce que lesbienne ami ka bon ça problème ya confirmer les ça problème ta cela qui lesbienne pour à se protéger pas manquer respect l'obité moi les autres même pas manquer parce que ba wario ba PC la garantie parce que la cagnotte asa incapable mobile na c'est incapable ko ba ngongo garantie futa omoni ça déjà kozala bozaba sans valeur mais bimi a préféré qui a gardé valeur na ye na dignité na ye azo bon qui lesbienne pas beaucoup la tête ça moi ce qui est normal mutu nyonso pe olobaki non naza pour mimi donc nous avons qui lesbienne pour tant ça moi na wa koza mutu lobi to ko ndima to ko betelo maboko oui aba fana ba chantier mimi fana ba chantier problème que de vers abuta wapi demer abuta wapa perception vidéo siko ya utela demer mando utana météo kuna so ya so akomida na centre ville ba colonio so poussière azole que mission solonio so ma piqué so pour l'équipe tellement banzele belé pour comme l'action à centre ville pas moyen donc yo so to finga mimi ti ata la buta ta la moye ya mimi ataka kabelo yo na ko tata na vie na yo mimi ataka Vietnam demer banda carrière à télévision ti le demer na ataka Vietnam a milaité molingo finga mimi allez dans la périque derrière il y a des bijoux il y a des dorés azana ngote bijoux suka linga mwa voyager tant que azana ngote de mer azana ngote lukuta lubunu mito il y a des côté beta boza na beta bosomba aziwa on va pesa fali merci era ba pesa wa zuila on va sota ka pour fali mbaba visa voyager yo ndiko voyager na mbongo na monde ça la on pesa fali merci mais pour dire fabriquer fali ni comment on peut donc on va dire na des mères on peut na belvi simbi so belvi pourquoi ingratitude à belvi envers belvi zali ya kozonga ba belvi yo ça tuba jewa na terre yo chaka des mères pas fingelo sila o ka bona bongo te akozonga kolobela yo ko zongira kufuta yende ufuta ba $100 kwa fingelo sila leo demain akobengo sel la te yo kozonga demain ozongela kobenga belvi na kombo na ye to ko défendre belvi tisuka po ya siko okende te po ke pa nani au démarrage Jérémy au finga Kevin Sidney bado ba lobi awa au finga sila o yesko bana po batu o bakani maso na mintu za sila na Jérémy ata pa dinana dinana ku dimo ala problème on tala ala problème ba view ala problème ba visibilité asa elo ko zo beta ta beta ko ekota ata la page TikTok monte bo tio ke ko bela yo kwet pour ma préférer asa la ni photographe je dis comme styliste modéliste que le belani bilamba te ka ba ki mais là on a quatre qui na Turquie ou qui Chine un lobby déjà mais la bien comment peut ya posa ba semba ceux qui peut que ya ba simana est-ce que l'euro demain on va réclamer ceux qui mimi comment préférer retourner na kata SB ya on peut quand demander to ba papa Serge on va ba Guinée ba sa position où est le problème mututa tellement ma place on va considérer quand choix ya mimi et qu'on peut ça passer on baza balinga ki mimi a comme ko sanjo la belle ville quoi papa Serge azo sanjo la belle ville papa Serge a je sais donc qui na retraite mais matière bien na la belle vie c'est ça alingi mimi pa comme ko sanjo la belle vie ne ma milo sanjo la belle vie ma milo to qui na a retraite atika ko mona porte
atika komona esika gate ezalaka te mpo okota na avion pied d'avion te pied d'avion kutu mosika gate te oh gate nano mpo oleka na gate mpo omona esika pied d'avion ezali mamilo atikala komona ngo te matopi kutu na parlo même pas matopi soki mama olibi te me nayebi te matopi aire oyo aza bamamu bazoteka matomati na zikida so bazikida matopi asimbi abongi ya théâtre te théâtre epesi chance te bamama na nyonso moi bakomi kala belvi théâtre epesi bango chance te poso théâtre epesi bango chance balinga bazala bato oyo balingaki bafongola bachaîne youtube bakomi baproductrice bazoproduire bato bazoproduire bafilme tant que bakomami kala ya belville lelo elingi elakisa soki théâtre etikala kopesa bango chance te voilà. Bon, voilà, tout ce qu'on a fait, tout le monde, le lot, la page TikTok, la page TikTok, la page YouTube, le Badako, ça s'allait retourner dans la SB. Mais après beaucoup de dire dans ce Dako, ça l'oba, est-ce que tu as une émission Dako, ça s'allait qu'est-ce qu'il y a des membres, ça s'allait initier, à du bas, ça film, mais topé la famille, c'est déjà boyé, et puis ça, c'est depuis que Dako, ça s'allait corrompu. Dako, ça s'allait quoi faire prodige. Alors, bon, prodige. Dako ça dans quoi avoir prodige bakosaki na baninga bakosaki na bela bakosaki na batebele influence balenga yaya mais ça là que Dako ça a se retrouver libanda vous monde et ça très difficile très difficile ça différent na mutu oyo a manqué mutu respect na kiboye que na mutu oyo a manqué mutu respect pour ba influencer mutu ba influencer ba na rapidité ko limbisa que mutu oyo asali makamna propre volonté na ye. Vous comprenez? Parce que hier, l'influence a battu des salles qui ont été on a eu beaucoup d'accord sur la monopole. C'est influencé. Très bon, état à cette émission, ici, la Zana, à la concerne, mais si la maman, ça, la car, on va te comme preuve, à bien rien à combat d'accord, ça c'est, à bien rien à combat Cédric. C'est-à-dire, à Yébike, n'a pas cité la yako manquer si la tête sans va influencer. Alors, si la n'a rien à voir, n'a pas influencer, sur la gaz au Bissaya, pour son appel. C'est un problème. Mais au dérangement, va pas couper, peut-être pas déranger, va pas couper, surtout que d'accord, ça a influencé, pas couper, à déranger. Vous faites est-ce que peut faire reconnaître ces trahisons, la baby Toumagnon, sa mimi, à si portail qui tant que trahison, quoi, ça d'accord, ça n'y. Quand il peut dire, maman, bébé, bimana, puis ça va. Moi, j'ai un d'accord, ça dit qu'il ma vie à d'accord, ça n'y, c'est là qui part terre. Oh, ça, ça. Oh. Natao, Caro, d'accord, ça tire la belle vie. Puis, c'est là qui part terre. Rien n'est marché. Tout le monde, c'était pour d'accord, ça t'a joué. Ça t'a joué. Ça t'a joué, tout battre là-bas. Qui bon voisinage. Mais, en fait, donc que ce soit déjà bon à la presse, éviter l'autre, éviter l'autre. Du monde d'accord, ça n'a pas marché. Moi, je veux dire, hôtel est là, Côti, Phoenix, Kitty Boy, tu ou quoi qui. Hôtel va faire $15 chaque jour. Et d'accord, ça combien de niveau là? C'est qui fait parce qu'il a. Oh! C'est qui pour un nino, peut-être comme Pépé Mabé, entourage, mais moi d'entourage. Ciara qui est là. Ciara. Sarah. Ciara. Ciara. Ah, Baraka. Comment il a? Ah, Baraka. Comment est-ce moi on a? Comment est-ce qu'on a? Siana. Il n'a pas bandité. Peut-être qu'on n'a pas bandit. Ah, bandit. Zémi. Oui, il va payer une belle famille de soie. Il va la boya. Comment boyer? Oh, elle a fait la ville. Il est quoi? Loya, il est quoi? Belle famille et le taille adopté. Bon badina. Mon bas qui est là ya. Papa on a là le quoi sénégalais wana. Oh, qu'est-ce que ça veut dire on reste au gratuité. Oh. Bon yo kati ke be ma be la ba ki ke mariage ba tout ba ça pas dans côté son beauté pour ba tunga ke ba ki ke ba bon ya to cotiser ça ba pour ma be so ko ba vie. Comment be la cotisation ba mama. Eh abo na ipenza. Abo ya. Mais c'est fatigue de payer c'est que produit malade tu peux ma bala nyonso. Abo ya ba kanga ikuna mutabisala. Misala soloka. Tira soloka nina ye. Teme ba. Te misala na bosa nkutu misala. Mais ben tel comme de boy. Il dit mais non. Oh. Bakanga ya. Si Sylvie ont résisté non. Sylvie. Sylvie on pas ça pas problème. Tu le na botité.
Vous avez compté, vous avez répété sur le Vous avez compté. Ah, ça fait 3 ans, 4 ans. 4 ans. Sylvie, 4 ans. J'ai pas passé moi là, Sylvie. Bon, pour le bon, pourquoi? Non, qui monte. Maman, oui. La chaleur. Maman, vous la kilo, J'ai pas passé Sylvie, moi là. Vous n'avez dit niveau, parce que tu es mal à l'aise à la belle famille. J'ai pas ce gars. Vraiment, on est la pression que ça soit déjà. Dernier message, non? Bakutali biso makambo eza tellement epele na mokili oyo donc ekimi mais toza na soirée le 8 chez Beni Antonio na Bruxelles je crois SP ezolongwa lelo na butu bato nyonso bakokoma kuna lobi le 7 okende koassiste sila parce que eza événement oyo star na bino azokende kopreste par rapport à le 8 mars esika wana bamemaka mpe bela me bela atekaka 0 billet ata billet moko ekendamama na silika toka mama na silika mpala kuyelanga susu mama kasi nde pesera tina bapesera nde voyage kasi mama ngoti je peux plus baisser dans le lendemain. Besera nde ata voyage mpona makambo eza foti ya mabela atekisa te ata billet moko etekama te mama na regreta ata billet moko etekama te merci na babi na billet ezokela ici déjà esili babi eza somo le 8 mabe donc ça sera grave mais okende koassiste mpina esala bien yakarive pas la paix navandi kaka asani tena bloqué quand même on carré pas la ba cap de baisser na yaka na biso pas dibler au dibler moto akena poto moto na ba problème yo ça baisser na yo na tika l'échec zozote complexité ma boke pc chance te ye jaza muka la certifié na ba mikala mikala nyonso boko yo demain au mona baisser na ndete franco yo expliquer biso baisser na ndete ngati tolo lokola litonge yaya mwasa tolo bongo me aza mukala muninga na ekama kwede ya mabela boye so zwa mwasi mbinga tolo vimba kwa teton omali teto ezosomela baninga lopango en plein colonel chache yaya teto ezosomela baninga mituka somo teto ezomatisa baninga bavio famille mobimba ezolongwa kisasa eke poto mpona teton okenzi besengande asuki mukala certifié mpe bamami lobalandi na nsima bama top temata bako na mukala peut-être te par rapport temata ba mata avion te na Côte d'Ivoire ota ba bokela so ba ma top yaza mukala na 3e position première position B52 deuxième position Mamilo na Mame Étoile 3e position Mame Étoile ma top na 4e ok bon bye bye pas Serge numéro 1 et bon Guy deuxième nyonso mona bana mibali bazoya fufu na pondu na Thomson na mpiodi bobeteli mwa mwasi maboko biloko nyonso ekotikala na mokili kolo yesu akumisa basala mona restaurant donc wana bauti kolia pondu na Thomson na mpiodi te makayabu babanga makayabu te Thomson oyoka likama papa forte o minda lobaka pima pe pima un peu de piment na mwa Thomson baba lingaka Thomson na mpiodi bakangela bango esala pela crotte wana baluba siko après avoir kolia yango baye kobongela biso bajeton papa na likolo bazokomande bango lokola bajoue bazobeta Nintendo c'est regrettable il fallait temer azonga la source osisi kotraite kuna ezalaki lokola dissertation bapesaki yo fallait kotraite bébé c'est ngenda komaka eloko kanga mabombo ani yo vie sourire ye te vie epesi chance ya kobonga te vie epesi chance ya kozala mobali te vie epesi chance mobala mabwaka kwa kitoko alors kitoko ya cher mobala oya bango nyonso baza ba invisible te bazala discret te se baza ba mari de
Tu vas avoir homme marié. Tu vas marier des nuits. Tu vas avoir homme marié peut-être. Comme va marier des nuits. Marié de nuit. Après, tu vas homme marié. Tout le monde va s'imposer. Ça, mon père homme marié va s'imposer. Parce que va y avoir la fille au bonico. Bon, maintenant, il y a un bon mot. Oh, c'est évident pour ça. Eh, normal, Penza. Normal. Mais c'est un aïe, il pas là. Eh, mais quand il passe, ça dépend à 100 000 bien. Il y a un bon boy, on avait la bénance. Et puis, on va amical et là, Marie-Jeanne. On a beau ça pour Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, n'a pas moi, comme amical, on dirait. Qu'est-ce que avant dernier? Il y a un ensemble de la syndicat chacun. Il y a un syndicat chacun, il y a avant dernier, pas avant dernier. Avant dernier. Dernier, ça là. Parce que qui m'a gagné du long, hein? Ok, ma. Pas bana bisa mikolo na bango te bana Bangote. Avant dernier. Mali. Hein? Ah, Merci beaucoup, Yaya. Il y a changé Makambo. Donc voilà, je vous dis un grand merci. En tout cas, Talibiso, merci à Moura de la presse d'avoir passé dans votre émission. Il est là. Eh, courage, au revoir, Kata Koura.